Baka quoi on a libala kutu. Moi c'est beauté de bâtir facture il y a $5,000 mais mon bala leli abi non na kana $1,000. Achepe na enveloppe libala pe salami. Boni biso bat. Tous à battre. Avant le bamutu fona tala do rande nini. Est-ce que do on sina mona déjà? Ti tous à battre. Est-ce que do on a no finga? Sina mona inani. Hein? Dora moi c'est mbinga, moi c'est pemba sola kitoko. Si comme mutu mo ba ya Congo panga pona soki $20, soki $10 te amelisio peka ba gene makasi au fando loba. Ngana fifi ya rankine te. Ngana fi ya rankine te, ngana solo la kitoko. Ngaso luke sa rankine nanga bango kota mabele. Peng o mona tanga ite ka yumo ko michombo libulo koti mabele. So ina molimo okuta na molimo, so ina molimo na moi moukié en plus ça benga leki yo petit yo c'est normal parce que la longi na ngana yeza différente yé pas ni moi bon na bi agine te menga mona été mais na adresser na batu o ba otinda ye ba na sima na ye hein na banga yete mais na banga pe bino bona sima te wele lokote ta ba bi ke reboyer bo tele ma bino nyon se reboyer na pesa bino ka ba mboti Pozanga goya pete moi la muluba. Tant on a salara succès na tant on a ba danseuse ba bino ba sala combo. Hein? La série on a parmi ba danseuse on a na 4. Ce bo tie ba preuve za. Ba présent na ba ex présent na ba za. Na bino. Na ba na misatu. Merdi. Ana 12 ans. 11 ans kutu. Na juin à koksa 12 ans. Moi, je suis précieuse. Merdi, je suis en première CO. Moi, je suis 11 ans et demi, ok, 12 ans. Je suis en première CO. Précieuse, je suis 7 ans. Je suis en deuxième primaire. 7 ans, je suis en deuxième primaire. Précieuse, je suis Love God. Je suis 5 ans. Le 14 janvier, je suis en deuxième maternelle. Je suis en kitoko. Papa n'a pas de mais la difficulté, mais est-ce que volonté à mon que vie on a nos mon bali comportement mon bali na zongi sima na zonga na chez les parents on a préparé nos vies nanga nazara pe non na vie mi bali te que ceux qui peut le ngina linga on a linga non mon bali non premièrement na va pour ça permet une femme na que fille se respectaka valeur na yo yango c'est que mon bali moko n'importe qui ta pour ça permet non na se respectaka na bana na ngami satu on a présenté bango partout le monde entier ba bigoya pete maman bana misatu bana 5 yo ya tangelinga bango le msusu ya botsanga na butu na ye barate mi balé wana fallait pour pas di cap la merveille aigle na obeta liso na ye mingi maintenant tout monde na pe boité mais là msusu na mona kana ba clip na mona kana ba émission maintenant na mona été mais la kraka na sepela année pour y maraki toko la binara bien mais jamais la kobeta liso la fallait oh ya 4 penser ya ndaku na ya vie privée na ye non ba betera le solo ya ndaku aussi lala po ba bisike tangara mais jamais robeta le solo ya ndaku lala to beta ngoli banda moi que beti li banda makasi a beti penza li banda coucou mbote na balandi na biso nyonso ya Gemidor TV balobi Gemidor TV toujours l'école Gemidor TV ne marambu balobi émission même morale les ala que émission moro Perez. Donc, yoko zappé na oti. Hein? Kolandaka a tes sentiments émission. S'abonner na nous. Donc, s'abonner ça na ya ofele yo s'abonner kaka na promettre yo okozala jamais dessus. Takanga mona za présente. Mikolo bo benga poupée riche. Moi la popi mais riche. Donc na sengyo kaba pardon epelé s'abonner vraiment pour isolanga ba bien. Nalinga ko se kami pona zala na kanda te yo bongolanga balobi ba émission na ngezala ka émission mo ya sonité bokota la vraiment famille et ça la vraiment ba bien. Un grand merci na ba fana nga tout au besoin mi partenaire monde entier. Un grand merci aussi à mon boss papa de Ondinga les grands archivistes respect mon boss. Donc n'a pas passé souvent mbote langue belé na la reine mère autrement appelée maman Mokondi nani wana mama bitanzinga ou mais là vraiment langwende na yo. Donc un groupe les amis de Dora na Bosani Binoté un grand merci na Atose Kangi moi na ya Londres ya Kala balbi Atose
Kangi, tonton moi sola kabion. Ya motema malamu umela vraiment na ngwende na yo bino mo boyebi présence nanga esala bino babion taka nazala kana guya mangusta yo baksela nga lisu mwasi mbinga esala nga babion donc na epesi bambote nanga na no paternel nani wana Myriam Coiffure toujours likolo balbi Myriam Coiffure ezomi na show de fond suisse boya vraiment ebelende bo continuer koya bokozala jamais déçu nangala beta vraiment c'était mingi ya yom dans la poste ya promotion ya eloko na yo eyeba na partout na monde entier ozana poste ya pub numéro en fond d'écran benga okozala jamais déçu tala lokwa Myriam Coiffure na show de fond suisse eyebana na mokili mobimba atoza wapi ozaka na posa ongenga okoya directement kaka la Myriam Coiffure kuna na show de fond suisse balobeza déjà ya koyinda bamso botikali bozam nora maboko na makolo donc boluka vraiment batiam nonzoto po bokoma mibimba bosolate L'équipement nyonso je me dors TV to so mango na mbongo donc ngai na sali yo pe luka moye osolola boganga ganga wonga na poto mais ezala ka maloba il faut to mona rabe bati kota qui pose à la vraiment bien donc merci beaucoup na ndenge boza vraiment fidèle na rolanda émission lelo peut-être bozo tuna lelo Nancy Dora akwatake biso nini amemel biso nini lelo na memel bino makambu ya sikate me makambu ya bien na memeli bino makambu ya sikate me makambu ya bien makambo eza nini nazana star na bino o babeng na kombo ya goya pete bino nyoso bosa ba témoin na ngape naza témoin goya pete za fi o ya présentaka bémission ya sans tabou donc ndenga zalaka wana na otsa commentaire mingi te mais nazolo bande o eza ba réalité goya pete so zo présenter bémission na usana mai na makila hérité matango malgré tout ya zakane sango mais azala mena makila au sentir format que nga se retrouve nanga Lorenzo te telemaka na santa ba sentiment et ça là vraiment ba bien lelo vraiment tozo panza tekena ebino mo boye bikaka actualité za mikolo yo na ndenge ba film su ya sans tabou ndenge ba fingiye ba kose makambu tolingi vraiment to ba vérité est belé donc makambu eza caché to ye ba vraiment ba vérité non nango donc bozala ka branché bokozala jamais déçu ko bebele manga pasi héritier matengo fongolelanga déjà tableau ton enjeu directement la mozindo émission na biso ya lelo. Na l'équipe directement la présentation. Bonjour Star. Ouais, bonjour Star. Mon préféré Dora moi la monga la babi moi c'est Mbinga. Solara bien. Bonne santé vraiment. Ouais, bah santé za kitoko et l'axara déjà dans les autres santé za très bien kitoko wapi. Bonne basango musala. Ouais, basango musala pe kitoko. Nyoso dans les bons. Non moi Lili. Moi problème ezali. Non, pas problème te. Yande nanga tsebi peut-être. Yande nanga na vibration dans sa émission. Mais son azan dehors msala donc na zonga rapenza goya. O bino boyebi. Et ozo présenter ce que émission te asko na yambi le roi Star. Ere komaka era musala oyebi ko bongo mara. Yango ezala nini yango secret ezala nini pour représenter que mission nous sommes tous lingala ngamola zala téléspectatrice nous sentir na se perdre ba jiki nous sentir ba bien et c'est la vraiment nini. Ouais tant musala ba bitango pasteur a telemi na liboso batou aroma mutu mususu molimo latie mais sora zasko na ndaku aroma rasko sentir que mutu normal papa bana aza pesa responsable mais so za liboso batonte ya aroma l'esprit mususu elle aura appelé biso dans liboso ya peuple na biso dans sa mission c'est nga pesa esprit mo bo est-ce qu'il y a sec ya diamba te ya whisky te ya masanga te non na sec mais on sa l'émission on a présenté mission tout au CP là donc comme un esprit mususu na ta esprit mususu parce qu'on a aroma pété merci beaucoup un grand merci na Atose Kangi balobi akabaka sabasenga et donc
to se kangi yango ala te goya pete pete lelo na invité lisusu na plateau ya chez Midor TV une émission mémorale naza vraiment la posa to panza vraiment teke parce que toyoki a trop mais to monite vous comprenez fi oyo babeng na kombo ya Moski la sexy azape fi o apesaka bilengi azape éducatrice de la sexualité ça la rappelle sans tabou vous comprenez tout le monde a présenté ba émission moko a fingi vraiment goya pete pete mwana muluba yango nalingaki na yeba est-ce que yona Moski si bo mona na fara boy na seki makasi c'est quand on pose à candidater ouais la robeta isola fali pour pas cap la merveille aigle na robeta liso na mingi maintenant tout monde na pe boiti mais là msuna mona kana ba clip na mona kana ba émission maintenant na mona été mais la kraka na sepela rané pour y maraki toko la binara bien mais jamais la robeta liso fali o ya kati penze ya ndaku na ya vie privée na ye non ba betera lisolo ya ndako aussi olala po ba bisike tangara mais jamais robeta li solo ya ndako olala to beta ngoli banda moi que beti li banda makasi a beti penza li banda po biso to yoki Moski lobi goya pete pete azapit ya bambongo ya mukie goya pete pete za mukolo okolo bani pona yo merci beaucoup ngana moi 87 na bomba âge na ngata na baleke be na simana moi 87 ko calculer 87 combien na mukolo oui mais âge nanga ela sapene longi nanga na nzoto nanga na âge nanga na âge nanga de balana na mo sa produit nga na naturel quand na zando mo nanga be sopo ya live po mo nanga na za na bakisaka te na copiera pete na naturel original goya pete pete ne mama nanga botanga na mwana muluba donc tara position nanga na za banana makolo tina likolo na teinture moko en plus dans nzoto partout mineni donc a foxa nanga ti na naturel mais ce qu'on finga nga c'est que wa fan nanga goya pardon na katiote baloba so muta fingo se kaye bio ozo bombela biso est-ce que pna yola Moski bokutana vraiment ma monyo vraiment fara fana ndengo zala mbinga na ndengo zala base belé makolo minene nyeso nzoto pete tout le monde na te toyoka na kaka ndenge ya yoka nga bon c'est tout le monde qui l'aime sur sa fan nga po linganga mingi peut-être bon mona na pardon mais bosola tata bonjour à pamba o goya nzamba alikolo to nzambe témoin nga na Moski to mona na te na yebi epete na surpris na moni kaka sale loko wana yo yeba siko ke na vie ko za loko so mbongo te po mbongo to kuta ngoto botama to kuta mbongo mutu na mokili jamais to kufaka pe to tika mbongo ato so mi vilain ato so mi tuka o so mi lamba yeba ngo o tika ngo nga jamais mutu mo akoya boya ko sanga pona mbongo mo mukena finga dora non sa ngote non luka dora mo ba numéro na biso yango to sale la ngo te yo tiango na chaîne wana bike na te ko numéro na nga na chaîne wana benga ngai finga na onga mais soko leki na telo fingi na onga c'est quoi fan na linganga mingwa nvianga so lingi ke na chaîne na ona travailler faut to signer contrat papier faut ezala yo benga na chaîne na ona sa musala tant que na se retrouver te 5 ans 6 ans ya musala o na se retrouver parce que na bike na za ba relation na nga ya bien na so la kitoko na bien attends que na chez les parents na ko wela na ko foutre la té elle yo ka epé Moski le boza chez les parents ya solo na foot na oui na chez les parents mais bana o ya lobi 5 wana na 5 alors bébé bon ouais yo za bana 5 tata na bana nga misatu merdi ana 12 ans 11 ans kutu na juin a koksa 12 ans moi na nga précieuse merdi azana première séance moi, on a 11 ans et demi, on qui est 12 ans. On a la première séance. Précieuse, on a 7 ans. On a deuxième primaire. 7 ans, on a deuxième primaire. Précieux, on a Love God. À tout ça 5 ans, le 14 janvier, on a deuxième maternelle. Natang Saba, on a Kitoko. Papa n'a pas moi. Mais la difficulté, mais est-ce que volonté, à mon qui vit au Bali, comportement au Bali, na zongi sima na zonga na chez les parents na préparé nos vies nanga
Nazara pe non na vie mi balité que ceux qui peut le yengina linga non. Mon bal non premièrement na va pour sa pembe une femme là qui fille se respectaka valeur na yo yango c'est que mon bal moko n'importe qui ta pour sa pembe non. Na se respectaka. Na banga na ngami satu. On a présenté bango partout le monde entier ba bi goya pete maman bana mi satu. Bana 5 yo ya tangelinga bango le msusu ya botsanga na butu na yeba ratemi balé wana. Dans le lobby clair. L'homme suit à botsanga na butu na ebité bana mi balo bakselanga. Mais bananga chaque anniversaire na présenter bango na ba statut nanga na tira bango bananga misatu. Précieuse merdi love God. Bananga. Na fonda chez les parents parce que na pauvreté. Na simbara mbongo. Na tanga. Na kota boutique. So talinga no ke papa na lati za complet na sac. Lamba na lati na kota ka boutique. Na kota ka boutique na femme respectable de na zaboy na kota ka boutique pena linga ka via lix na pauvreté de mon bali linga zano mo premier so benga téléphone mo ki ba crédit ba $20 ezoya pour na 30 000 francs c'est rien ba na dans la journée ma dépenser combien moi na ngali bosso no linga zana dépenser combien na sala wenze pour na ban mais na vivre chez nous. Pas la bise, pas maman, n'a papa, n'a pressé, tout le monde n'a pas reçu. On a ma campagne, elle l'hôtel, on m'a fleuri, elle l'hôtel, elle community. Ne pas ça, ce que tu fais, na lembanga, ba super ou wapi, li mette ou wapi, ne pas community ça. Na comme un coup sur un boule peu bête d'inarabi sonioso. Combo, si quoi yo bête tolo. Faut pas na muto zo finga go ya pete moi ça mbinga tona le kolo. Na bambo le kolo nanga. Na bamba mo pende. Na bote le roi na botati. Je na kati format bo ganga bi nzoto na sanduta. Mwana muluba. Mama biso azwa tan yo sokolanga. Azwa tan yo masinga. Ayebaka. Nga mama nga siko sokolanga na âge à 12 ans. Na la cicatrice mona le boko aboya gant. Cicatrice à gant. Maman zoki sanga singa bi maman zoki singa me pona bi non. Limbi sanga na tangisi makila na mais nazo bongisa yo po lobi na ozabian. Na ko fin la journée mon bimba na tie parfum te ora so ma pekate na za femme moi so na pas ma futa nga la parole na ya cher so na tiena le programme non ni na ma futa nga na zu ya bana nga donc $100 et c'est la provision na sala ba venture te pour na vie nanga ce qu'on a linga te mutu moro boye akitsanga na baba makamwa lokuta ba bengi yo ba peso mbongo mo mukie au fin na yo likolo ce qui peut ya nini ce qui peut flat non c'est pour tel nini ngo zwaki ya ngesto mesa la nga na lia suma des na loso te bis na secret aussi ce soit gagné ya lo bike yo présenter que mission au melana no alcool yende nga zana melara 20 okolo bani pona ya tu dois famille chrétien to se on les aki benya 20 na habité mais na seki nanga nga so na sele mission na mela elote na naturel na mela elote nga masanga na melara te premièrement no mo ki akosi masanga na melara te whisky na melara te ba opéra ngai ti lelo balinga bazem suke mo whisky mo be mela popote kauka elo wana simba nga te no mela ngonini na mela whisky na mela masanga te so na fani na staff na mela mai so na sepeli na suma ma centre mo be na te moi ji na bai so pe na mo no si ça on pété pour kwiti simba nga te na ro marolo baloba ko la parce que lo no mela esanga mabena tika nga tia kwiti te ata ne longi na nga ata la nga bien longi na nga yi elongi openze kozala ya beauté parce que na naturel nabi ke lo na chaka mingi za rouge moi cils mais na chaka crayon te na naturel na moi mukie en plus ça benga leki yo petit yo c'est normal parce que tela elongi na nga na yeza différente yepa ni moi bon nabi agine te menga mona été mais na adresser na batu o ba otinda ye ba na sima na ye non banga yete mais non banga pe bino bona simate wele lokote tababi ke reboyer bo telema bino nyon se reboyer non pesa bino raba mboti pozanga goya pete mona muluba ta on a salara succès na temps wana ba danseuse ba bino ba sala combo na série wana parmi ba danseuse wana ngana na 4 so bo tie ba preuve za ba présent nga ba ex présent nga ba za na bina
na sala kindumba te na sala mbongo te ki oya kindumba ya musique te na sala carrière nanga na moni ke âge nanga ekoki non na nzoto nanga na kosa studio ya musique ba na bina te parce que génération nanga batika ba bibisia la mitu aza Paris na poto ba linda baza souté ba kadogo hein tantine bilia batika ba génération nanga yi ba li souté na monde ba leta or blanc mina gozi la sexy na Dubaï hein Charoufa ana kamite na région pour na voyager hein non que moi tout le monde na Maroc na région de Massala moi za kuna kama msala Charoufa donc il faut que solara na bato pour au lobby to ebité ngala ko sala ngote ke na fandi liboso caméra bena no finga dora na no finga exaucer matin no finga o fimo ben koni no sango te zoba tout tangati to fa na bande de l'école to bani ba simara bikit to sela mutu fait ça là comment est l'hôtel Moutounde Maramou, Balobi, ça chauffe d'ailleurs sur les plateaux, ouais. Ça chauffe. Finalement, bon, là qui Goya, Zala qui vraiment monter vraiment. Donc, il faut comprendre vraiment. Et Kozala ma langue. Goya n'a eu que le but que au mona beaucoup de temps on a c'est bon mona nous na mosquée la sexité. Mamnyo soit lobby ya lokuta. Il paraît ba tindie ba corrompre siko yo conseil nyoko pesa na batu oyo bazalaka na mentalité ya bonyama que avant dina ekaka amoni mutu wana za na succès na ye que na corrompre mutu mususu afinga ye a dénigrer ye conseil nyoko pesa na batu bongo omoni ba mère malu bolimbisa ngai ba selera trop produit na maquillage hein et mon bébé la journée c'est la ta une semaine au chara pe beauté pour aux appels naturels ko linga ko sela bat bazuati o maninga goya pete na zabo na lobango ke nga balakisa aussi ma micro te nga balakisa ngo lobate liboso caméra nga lobana nga mona mayele nga pona biki na mesela nga déjà na caméra donc bantenne a ba Mirador TV wala donc ba chaîne ba RTGA ba chaîne minene ba RTNC donc ba chaîne minene de nous soit temps yo lo ba liboso TV siko bana wana esprit wana kota ngai mamulu ba bisiko za na peso mbote belé donc nazo déjà temps wana yo fa na liboso caméra ngamta simsanga micro za te ba l'accent nga lo bate nga bando lo banga moko inspiration et mata na fandi bo non il faut na beta si j'ai mon bébé ba sepela pour ba benganga panga la mutu te ko ba former mutu te mi boso nga ko o mani lo ba place be quand on coupé te na c'est la première émission 2016 première émission en 2016 na beta ba vie na chaîne wana so na tension na vimbi sango elote na tangala nga ta Gemidor TV oye sala goya pete moi la muluba boss nanga de onzinga bisiko za mbote na ebele donc il faut ba solo la ka so zali comme nanga benga nga privé to solo la parce que le numéro nangeza nga na sala ngo teke nga goya pete na bina banga kan zambe pe mta kelanga tinanga na mokili yo mta mokili to lobi n'importe quoi et talinga et la tanga pe na nzoto te ba benga nga parce que ba fan nga balinga nga mingi ba conseiller nga goya pete chana sembo bite il faut na loba pour ceux qui na lobi te et bloqué a chenga 1 T. Qu'est-ce que coach? Au tête au tchet au tchani. Oh. Na malewa kutu soko lié bien te na pesi mbongo belé faut déclarer. Kitoko. Oh tatuite bana France autrement appelé Kalemahit. Ça vient de ta moi scout Coca-Cola. Coca-Cola on a libala kutu. Moi, c'est beau, tu as facture il y a $5,000, mais mon bal a non, on a $1,000. Acheter une enveloppe, il va la payer salami. Boni biso bat. Tout ça bat tout. Avant le bamou, tu fais un tas de rande nini. Est-ce que d'or on s'en monnaie déjà? Tout ça bat. Est-ce que d'or on a un finger? C'est un monnaie nan. Hein? D'or moi c'est mbinga, moi c'est pemba sola qui toko. Si comme tout le monde va comprendre pour ceux qui $20, ceux qui $10, te amélisio peka ba gene makasi au fando loba. Ngala fille a rankine te. Ngala fille a rankine te, ngala solo la ki toko. Ngaso luke sa rankine nanga bango kota mabele. Ben au monde atanga iteka yumo ko michimbo libulo koti mabele.
soyez na molimo okuta na molimo soyez na mosuni okuta na mosuni na sera bien donc tolo balibulo botimola pona yo bango mo goya nga na yo kisu moski alobi ki abanda msala liboso na ya solo nga asali na msala o 6 ans 6 ans na sali na msala sérieux banda ko kuta déjà moski liboso non nga amoni ngai Dora dans banda osala émission sans tabou na bandaka muto asepelisanga apprécier nga lelo na sala émission sans tabou za Dora sala na sans tabou peut-être moi na mungala pardon moi na mungala na telinga bi fille oyo njokane muto na envie muto na sepela na njokane yanga ndeko yanga yakati na vie koza hypocrite na vie faut à clair lobela mutu vérité que o loba o marché ba mo o créer le mot bomeli ki o manon lokuta pour nyonso lobe beti libanda maman na venu wana azalaka chez biso so yé o sepela makasi nyonso eza na chez biso mais so ta koti chambre na nga ogangi na ba drap au coup de maso baki yango yo soki no bali no te na prépare déjà avant na la musa munene donc na bana nga so to la likola mbetu donc o kanga biso be photo donc na mutu mo na pauvreté bana na botama na mona nyoko na banga ta ba shege so ba kulu na ko ka to ba so do ko na ko pusa pe mela ba na banga na nga makambo na n'importe qui te wa ko benga nga pe mutu so na banga be mission na nga ke nga $20 $10 il faut tinela nga crédit babu zoba na bino bosala kana mitakala wana za image na nga obenga nga tinela image po tinela nga $20 na sala yango te na sala yango te na mbongo te na le loko te mais na la valeur o l'équipe ba film susu kaming ti kang na ngeya ede na maya na la kanda makasi kareya na otanga koma muto tinda te po ya linga te ba boaki na ba mission abi gwa na osalo cadeau 2021 eya no kepe la boma cameraman penza zwinga penza to sali penza mission na boma na zikar na nga penza ba kati ngo penza na ya la kin bo senti pe ki goya pete pe na comme na kanda makasi na mo ke banguna na nga ba nzinga na nga kol ba bongo te pardon ba fille sans tabou ba yo ke la ba keto fort yango na olo ba po ba ye ba siko vi na nga bien ngali comme na ebité na salité na lingara te muto critiquer nga likamo boya de sali nga bien po na yo ye ba siko ke banguna na nga ba liboso na nga yo solo na nga nini yo le makambo za le coûter parce que nga no to mona na tête to coûter na ti peut-être peu moski a mona yo te bo mona na te mais yebi chebino atuna mama nzinga mamuno ndenge zala mais ayeba chebiso te parce que comme pété azape mona côté yo te zana mutu oyo azana simana yenda simbi mbeli est-ce que koyeba mutu wana parce que eze mission même morale biso la bino toza même morale